nanu bosisi ko panzana te tala bango na bango bakomi kopanzana ye mabe bokopanzana tofuli bokoti mukomprena bokoti mukomprena eposa reze tata aza pe minanga reze ko tozane bien tozaka mabene entre nous les abakou tozaka bongo po muta sutena asila selon ye muta lingaka asila selon dimension bolinga pesa asila po lelo yo tokosala assemblée tozongana nde tozalaki entre temps bokuta 2-3 botongi moninga 4-5 botongi moninga et puis biso moko si les gens ne peuvent pas rapport, les abagouba na funda ba chroniqueur na biso. Na ba chroniqueur, je m'en fous. Oh, moi na bese ma ba yeto sala rando. Oza nani. Les abagouba ko yoka bisa ba chroniqueur na so chroniqueur za salaka. To seka ko siela ba ko sekeza bolingote. Boy misa ba salaka. Bazar ba faux compte na bango netinga yebi soki oza chroniqueuse ou comédienne, tu as des faux comptes et ça pour hôtel à Kabavu, au côté à Kabavu, dans la vidéo, aux autres mais biso va changer méthode. Faut qu'on te les a pas si la vidéo batou. Faut qu'on te les a pas bien qu'on finga la cabine au baba finalement. Si la dame ma kelele nae. Chroniqueur ou chroniqueuse ça va ça faut qu'on te finga. Mais to sika to lia que ça ni jalousie. Boko panzana na bo panzani. Na boy hypocrisie non sans semblanter. Ah, non tele mawapi awa ko. Mutu na mutu alinga sila seno ye so mo yona ye. Nga ba vrai bando bino boliaka na nsima sila bobakaki biso bato Belleville ndoki atindaka biso bandoki bandumba yango boli kobala te ka na nsima mwasi moninga très bien même mais tosanga likopa na boyi yango na boyi soki manifestation ezali tokutana tosenga topanzani parce que tolingani te kimutema mabe ezali ngadi binga oyo makambo bandeko mosusu na kotelaka bango na obundela bango na baprive toyebani awa ebele baza témoignage nanga bien mais ka bango na bayawili nosanaka sambla te na bonanga mongala ate moluba mwa mutu na mutu asala o bamoni bakangami 4-5 bake même moral basangani mais nga essentiel tout le monde nazane bien ya bapoto ya bakisasa ya wapi nazala bango normal sans problème onga na lingi yango loko sanga na bona bo mutu na mutu a soutenir si la selon ye. Voilà. Na bonanga. Boko tika la bino mibale pona. O tika nga. Oh, sorry. Bali sanga na bonanga. Mitema abe bozana ngo. Obi ke na ite la pe YouTube na TikTok baby makasi. Toza osa ba gars mo loyal. Jamais biso ta kamo to ko beta na mama sasi. Mais a to monango. Bamisu bazawana tanzu yeba zorambon kolekanga mais azani na aza mal organisé. Ana bino yango wana. Merci maman zozona ande. Merci na papa. Mabanga ndele ka. No sangana na mutute. Ah bon? No sangana na mutute. Oto zagane bien, tozane bien. Oto zagama mabene entre nous les abakou tozaka bongo. Ye Sony, hein? C'est la vraiment. C'est la vraiment mawe. Bato nyonso bazaki pembe na oka bazo bunda. Tokosala assemblée tozongana nde tozalaki entre temps bokuta 2-3 botongi moninga 4-5 botongi moninga et puis biso moko si les gens ne peuvent pas rapport les abagouba na funda ba chroniqueur na biso ba chroniqueur je m'en fous. Oh, moi, na bese ma ba yeto sala rando. Oza nani. Les abakouba ko yoka bisa ba chroniqueur na so chroniqueur za salaka. To seka ko siela ba ko seka sa bolingote. Ona bakota mu ko. Boy bisa ba salaka. Bazar ba faux compte na bango netinga yebi soki oza chroniqueuse ou comédienne, tu as des faux comptes. Bazana na faux compte. Hôtel à Kabavu, au côté à Kabavu na ba vidéo aux kotisa. Mais biso va changer méthode. Faut qu'on te les a pas si la vidéo batou. Faut qu'on te les a pas bien qu'on finga la cabine on baba finga bon netinga bo abaku chroniqueur ou chroniqueuse abaku asa faut qu'on te finga.
Mais to singa to lia que ni jalousie. Nga na boy hypocrisie non ça semble. Boya na o ma fille. Câlin. Mutu na mutu alinga sila seno ye so moni yona ye makile kuta na bosangani bo sa ba vidéo c'est pas un problème. So moi moi to ça yo moko comme nga na za boy na bona nga. Bo sangana mutu te na boy. Non ça tout le monde bien. Très très bien même. Mais to sangali kopa na boy yango. Boya na o ya. Na boy. Moi Soki manifestation ezali tokutana tosengusa topanzani parce que tolingani te kimutema mabe ezali ngani binga oyo makambo bandeko mosusu nakotelaka bango na obundela bango na baprive toyebani awa ebele baza témoignage nanga bimeka bango na bayawili nosa nanga sembla te na bona nga mk mutu na mutu asala o bamoni bakangami 4-5 bakeme moral basangani mais nga essentiel tout le monde nazane bien. Il y a ba poto, il y a ba kisasa, il y a wapi. Naza bango normal. Sans problème. On a la linga, on l'a sangana bonabo. Mutu na mutu à soutenir si la salon yé. Na bonanga. Nga tata mo sabo. Botika nga. Bali sangana bonanga. Botika yo yaya. Mitema abe bozana ngo. Bandot. Obi kena ite la pe YouTube na mo TikTok baby makasi. Ça va bien mon loyal. Jamais vu ça, ta camo trop bête dans ma massas. Mais à tout le monde. Oula, mon comprena. Ba bisu bazawana. Dans sou yeba zorambon ko lekanga. Mais azali na bana. Vraiment maman na biso bébé c'est boy. Bébé c'est. Bino ba famille pourquoi boki vanda kimiate bolingo kabula sila. Bango moko yaya, bango moko. Bango moko bakomo sesengana. Bayaka jamais na makamba bien. Peut-être boya pona ko kabula sila na bana na ye. Soki toye na matière. Toye na matière te. Bino moko boye na matière ya bakeno baza babula wayo. Bino moko boye na matière keno o nani Naomi boy. Bino moko bandeko. Et comme keno salaire ya Linda etali bino na nini. Tamakam bango ka Linda. Tolanda. Tolanda. So belge afuta Linda mo bébé afuta par complexe. Complexe Linda. Ba la base belge ça complexe. Mama Yeah. Vous comprenez? Ta PD oya barizio nini di katamuke. Vous en a passé, vous en a souci beaucoup ko digérer en côté ou encore beaucoup ko supporter lo ko anate ya komona Linda. Kara Linda Belvi. Bango mo buzo bezoleka kuna bazoka soni nango. Soki zaki nga na place na bino. Ma trop. Nga tana bandata ko sala émission na kombo Linda te. Soni Nga tana bandata ko pointer Linda te. Na be émission poani na ofunga bino na oyede bino. Yango bino boza ole tango bino bobenga batu musu batu maboma bino nde boza batu maboma sangise suna kuiti dikolo. Boy imagine ce que mutu aliboma meli susu kuiti. Vraiment. Complexe nini oyo belja okoza nango ipa Linda. Nakamwe. En tout cas bariezi penya matama oyo Soki na koloba na zomba matama libumu matama do. Apesa nga mawe. Bozaki batu moko te ya kositata kombo ya bolungu no naza nango. Bozaki batu moko boya kosala penza ya donc boki pakata eswata ya ata ya keno ya kositata ya koloba kane bo bazanga Linda na maboko na bango misat bango nyonso wana. Bonye bo continuer ne loko wana ya keno ndenge azongi musala et puis maison ya production munene ndezuye bozaki batu moko bifali bosilama malheureusement boza mayele te bino bozaki batu moko boya kolobela Linda ndenge lelo aza a se retrouver na Bella Production. C'est lorsque Linda tango boche bouton bo bengani ye 2 jours ezaki ebele bomoni na Bella Production. Makamba soni penza bato. 2 jours ezaki ebele bomoni na Bella Production. Yaya boninga boya bobandi oluba butu lokola moi ezaki plan na bino nde souci na bino il fallait souci na bino ezaki bozwa Linda peut-être l'ingaka ata na moi sans samuke parce que ezaki vraiment fraîche ya koloba ke non Linda longwe na SB mbala moko aye na Bella Production non vraiment
Comme pour dire que non, bozaki na temps ya kosa nini ya kobongisa na linda, bozaki na temps ya kozongisa linda peut-être na nzela soki mabe pe ezalaki, bozaki na temps ebele ya bozanga linda te na maboko na bino, bozanga linda te na maison bango susika ya linda esalaki plus à 7 mois. Oh, ye moko pa zaki na désespoir ya koloba ke non ata pe belle vie peut-être akoki ozwanga pété. Et ayaki pe kobeta kokoko na ndenge moko ya koloba ke non aye kobeta kokoko na maison ya Bella Production te après kobima na ye na SB. Linda atikaki déjà théâtre. Parce que lorsque vous voyez qu'on a complexe y a par rapport à nini, complexe par rapport à nini. Bolobi bien bolobi que non. Mama Malo na kombo ya mama Malongi zabelaga c'est que ça yeah, kozala mama Malongi kozala mozali sezalaka bien, c'est une grâce parce que c'est pas donné à tout le monde kozala maman encadré babenga nini babenga encadreur na ya féminin ezalaka boko menanga na ba commentaire kuna kozala titulaire kozala professeur kozala mozalisi nani mama Malongi yaya c'est une grâce eza grâce bandeko. La preuve en est que toi qui malembe n'a ramené savoir na bino. La preuve en est que si la yewana éducation ni nyata ya muke oto mona bana ne bazo reflecter ezate. Toyo kanano le kambo. Moi so linga amona apenza ke oui aza penza. Moi so na kombo a Michou oyo. Alingi autorité trop. Vous mettez mon nom. Et là, au moins, il est attends, au moins, noir sur blanc que j'ai raison. Vous allez faire de votre mieux qu'à vous répondre pour vous descendre dans vos maisons au sala. Vous aimez bien me courir la vie. Qu'est-ce que je vous ai fait pour mériter tout ça? Pour une fois dans vos vies, vous pouvez vraiment me laisser vivre ma vie en paix. Pour une seule fois, je vous demande, laissez-moi en paix. Foutez-moi la paix. Michou, est-ce qu'on me met là qui Karine Moutou Makambwa Naomi Lo quoi? Par rapport en fait. Je veux savoir en fait. Ok, n'est pas PC par rapport par exemple Nga Awa et aussi Batena Naomi, Tala Naomi Boye, Rapport monté au PC Karine Moutou. Tata Karine a ça dans l'explication ça rapport on peut ça Mams ou on peut ça manager il y a Mams carrément. Tata Karine a ça dans la SB quand rapport on est signé dans leur pays elle travaille pas chez SB. Donc makambo Karine Mouta lobby auto qui na voice nenge Karine Mouta zo loba que ba finga Naomi Lo kwa parce que aura 250 et parce que na SB ba futare bien te alinga ke famille boma po ba futara 250 makambo ana yo ye posola ki yango na Karine Moutou te. Je ne sais même pas d'où ça sort en fait. Pourquoi venir traîner mon nom dans tout ça? D'accord. Qu'en fait, okay. Pourquoi vous allez venir traîner mon nom dans tout ça? Bongo mamukuna lobi ki donc Karine Mouta kosi lisu mamuke kenani Michou Mouta ebisa ke OK Michou n'est pour rien. En tout cas Karine Mouta aza kindoki nzambe. Apana kindoki. Makole bukano ya muda oh soki muda oh. Comme les gens aiment bien m'insulter, la matière vraiment pour la foutez-moi la paix. Je vous dois rien. Je vous ai rien fait sur Internet. C'est Michou la plus mauvaise, j'assume. Il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème pour ça. Mais pour une seule fois, vraiment, je vous demande avec tout mon cœur, laissez-moi en paix. La bouille, puis la lébi. Je ne veux pas. Je refuse. Mais vraiment, je refuse. Encore l'équipe, il y a boy, il y a mida. Allô, Mourachou bébé. Non, il y en a autre sur Internet. Non. Bah, donc, Karine Ando, ok? Oh,
Moura, bébé. Zela Moucha Loba Akita, Prengana Yambasko, yo Moura. Ok, bébé? C'est pour la première fois, on a le solo là. Il n'y a pas de relation avec le 50 solo là. C'est pour la première fois qu'il a mati. C'est ça. Au cours de solo là. Quand j'ai parlé avec toi, qu'on a eu ce que So what do you think, man? Quand j'ai parlé avec toi, qu'on a eu ce que mais maman cause na fautité parce que yami maman cause na fautité parce que Karine Moutoye bisaki akenda ko sape maman moi je gère des choses que je ne peux même pas gérer. Aux yeux de tous, mais je gère. Je prends sur mes épaules. Je vous permets quand même de me traiter sur ma commune sur me traiter. Alors, faut pas me chercher. Ne me cherchez pas. Faut pas vous faire berner par ma douceur. Ne me cherchez pas. En tout cas, vraiment, faut pas oser de me chercher. Quand non kono tata kufa yo kokai kolela te kama kamonyo so balele yo kindumba yo partout yo. Yo ba chercher le ba ça noni. We bo jouer te we bo jouer. Bien Naomi Nanoudé, je suis très choquée, mais vraiment je suis choquée. Je suis très choquée. Que mon Dieu te pardonne. Je ne suis pas impoli pour venir ici. Qui ça? Topé, qui ça? Trop, c'est trop. Le logo sonne à perdre des mobiles. Pour mon alors il y a soit gars à regretter la vie quand ça mobile parce que mobile c'est comme dire ma campus ma toina. Puis mobile là. Bandeko, si je comprends bien, bonsoir et bonsoir encore. Là, il est présentement au Canada 19h31 minutes. Na uchu musala na uchu tanda bandumba mbeto. Donc si je comprends bien, Mida e bosono ya Mida e tutulumbu kodia ya Mida makoloma bukana ya Mida aza kote ya Michou. Alors oyo pede ya nini oyo ya nani ya Walesa oyo akoma kolangwa masango ndire loko mususu Junior Juju zo langwa mikolo makasi. Nzambe nanga ba délivrance ba sala rabino na ebité. Juju tiki makamba ba matière ba TikTok na bino komi susu makambo ya kokota kofinga ka kolobaka na Bellevue mabe. Juju yonga na ozi aka mwasi wana ya poto ndenga kokima yo. Parce que mikolo zo langwa makasi. Na façon no banda koloba liboso wana tango zaka pede wana. Ezongi nyos on dirait zongi triple fois. Na ebité poani. Na masango zo mela pe. En tout cas avec vos histoires là. Français pe mon boulot. Ça c'est fini. En tout cas SB Madame Sila Bissal Fanta wa journaliste avant ba na caméra. Encore beaucoup tana na 10 abeba na kati avion. Yo muto intérêt. Wana osangani na ye. To komisi ya yo. Joli kabelo akenda wa. Na bien, botu na no joli kana botu na no juju ngamo. Joli kabelo ya na yo, joli kabelo tata mwasi abana. Te joli kabelo akenda. Et puis likambo ya yo na mwana na yo ya joli kabelo. Siko mwana ngo zonga lubumbashi to atika na kisasa pa mama abino. Ozo langwa mikolo makasi juju. Mawa mingi ya na ba pasteur ngo ya bino. Bino moni ki pede si la rande ngwana. Ezongi penjali boso zaki koya na Bible ya no zolo beloko tozo méditer esili ya kosila nyonso do mwanda mbotikala ki nangoko ya bon moi tout eke. Bon, revenons à notre mouton. Qui a tort, qui a raison? Nana zo kote la nani, nana zo kote la nani. Ya gola lobi ya za vrai, lino katana. Elonge komi on dirait ba mamo ya bandundu ba utaka na bantaba na ba makemba bitabe likolo mutuka basuki na Mariano ben katoka na bwala betu katoka na bwala mikusa mazono bano bazana bazaba bilongelo kwa ba mikusa mazono Juju akomi elongelo kwa mukusa mazono ya gola kutokoloba te kaka lino kaka bwala alingi pe koza tout près na caméra bino atuboza bana mikeme ayagolo yoza mwa mukete yagolo koza ba 50 ans ba 52 ans parce que ozana bana misatu bana no si ba koli bato asoni
Oh sunani. Oh sunani nzambi na ngai. Oh nani yango? Non franchement, ouais piqué. Oh uti wapi oh? En tout cas bino penza bwana bilongi eh. Franchement. Bozana bilongi On doit arrêter. Et ça m'a moussou. Botali bo banaliser. Nyosho zaka ya olobati. Yo moko po yo olobati. Parce que donc laisse-moi vous dire un peu. Vous dire un peu, vous dire. Jérémy Chaban. Des awana sila. Eza maison ya production. Oh nani yango bandeko. Yo sakane, pour maman vrai chéri faut ta papa ça. Sko alati Paris. Eh madame Kikusa. Tala suki ya maboko me bebe. Bani ba sans filtre, biso na ba bien biso te. Tout na biso na kokite. Tout na bien kokite ya. Yo na défend, non on c'est l'étranger de. Biso na kesa toi na département ni. Muta obunde le biso. Ça ressemble à une logette à 6600 volts. Il faut pas ma case qui papa il ne veut pas quand tu vas gérer. Kasi o mosquito tu as vrai chéri eh yo sakane pour maman vrai chéri faut ta papa ça Sko alati Paris eh ka o nini kaka mama bani ba sans filtre biso na ba bien biso te tout na biso na kokite tout na dine kokino te ya ya non on c'est l'étranger de ça toi na département ni muta obunde le biso ye papa Ça ressemble à une logette à 6600 volts. Il faut pas ma case qui faut monter na bangote bango na habite non ngala mona bien non na mona ke Maria fingisi là en tout cas jamais Maria finga sila si la côté on a donné la raison na a kopekisa bana na ngala na sepelité si la osepelité bengana na omimba moko on est à côté de la camarade na eto pe Karine Muntu ye mutu même message pas bakoni fuati parce que boyo kokosa likambo $200 likambo $200 esate likambo zeza Naomi a tourné na Maria na film ya Canal Congo si la lobi Maria a finga kaye Maria finga kaye Maria Krecha kaye na tournage on va tourner na Léance baza ba camarade wapi yo Rémi Nzambotanga na kosa te Nzambotanga sur la tête de ma mère na Sakunda Nzambotanga na kosa te wapi Rémi non kwa bana ndenge banoko ba Omar na ba bureau na ba jesho bazakana ba nini na ba chaîne na bango ba sala boko salisa bana alors ba bango bien bato bafinga kaye ata bakutanga ba production mususu bazala droit ya jouer na bango Bosco Selasco produit ana ba production eza bato mususu balingi bango basangisa bango siko ya okisa mona bakokite kasi bon ayebisa kasi bakolo ba chaîne wana babenga bana bango te so bana ya famille bota bakoya wana ya bango bayaka te po eresenga kaka bazala esika moko basangisa bango parce que nga namona déjà Michou a tourné na Keni kwa nini napesaka te alobi bien na préciser bien abi bato bafinga kaye pona ye Maria finga kaye Maria Krecha kaye video yango eza to Maria finga ye ya ono komo tuna ngaso ba question ngasi la bon là je vois deux personnes et puis na kati na nga Mais Karine Muntu aza très dangereuse hein. Karine Muntu aza très dangereuse.
abenga na TikTok bana ko ke ba de confiance ba do mo bongo biso bana na voice benako voice on foka na sona zo na telefone na msusu ba benga nga also na bana na TikTok atoto wa ni misho lesho mo na bima msa bukti kari lingaka ba ngoni sa bima sa ba disi parce que ne baza bolingo te bana bana bolingo te na ka bana bolingo te ça bien c'est ça bongo faut traiter bongo na bana ba ya le ba na F c'est même moi qui le moi za moi na tête moi ban ne le mo ka pesi décision bi kari na lembi ba benga ki sa beto na ba mameza Yukasila. Mama Sila. Mama. Boyoki, alobi lelo mam se alembi mam Yo aza très dangereuse hein. La zone ngate na zone si pepe côté ya mam boyoka. Bana TikTok atoto wa ni misho. Lesho mo na bima msa bukti kari lingaka ba ngoni sa bima sa za disi. Parce que ne baza bolingo te. Bana bana bolingo te na ka bana bolingo te ça bien c'est ça bongo faut traiter bongo na bana ba ya le ba na F. C'est même moi qui le moi za moi na tête moi ban. Ne le mo ka pesi décision bi kari na lembi. Si la lobi a lembi. Émission lelo ezali émission uniquement émission spéciale pour na ba proche ya Sila. Voilà. Ya ba yunda nyonso tu oyo baza tout près ya Sila. Wana yo frère Ozanga. Moi c'est Karine Mutu ba boîte ba vérité. Yunda sabosa biso na sali jour a fait. Eh Zamba lola Zamba za juste. Tozo yoka. Karine Mutu vanda peza omi yoka po biso Karine Mutu oyo penze. Esh. Urbana Aminata kovanda kotote ye kovanda kuna po yoza spécial nada yoka yo. Eh Zambe. Zambe aza a exposaka mutu nyonso tu oyo ayaka na bosolo te pembeni ya Mam Sila. Vraiment ça fait mal. Toyoki ba audio ezali soni makasi bozopesa famille mabota ba matos ya ofele. Merci beaucoup. Yesu Bobimisa yendeni. Yesu amati Tuna no bango. Eh, bebi akoko tamu. So bata very bisunge sawa. Bozo ko sembo ba moto liaka makambo. No le bino mpona na mpona ba. Mboko finga Ya Sila. Eh Bishop. Sila ko fona na nani. You yeah mama. Hey. You yeah mama. Oh you da mutekira mwana Sila. Oh you da mutekira mwana Sila. You yeah mama. You yeah mama. Ayuda, yeye kutekira mwana Sila. Ayuda, yeye kutekira mwana Sila. Ayuda, yeye kutekira Naomi. Ayuda, yeye mama. Ayuda, yeye mama. Ayuda, yeye kutekira mwana Sila Naomi. Naomi lo kwa yilo na tournage. Alasi bino ki eloko ezalaki te po ezalaki pe na moto akolengisa ye pe bokoto lere grave lere asone bayuda bamona bakulutu batekisila na mbongo mangondo bokoto bakulutu batekisila bakulutu babimisi baverité mbongo ya mangondo bokoto lere grave. Karine Mutu aza très dangereuse. Non, moi je aza très dangereuse. Na ba ka londi na ye na ya tato erozanga te. Ndoki. Banda,
On a vrai des choses qui espèta pour que bino nyoso espèta moi ça et pensa moi on va kisenga TikTok bana no comme kiminga no abimia mura sasa yo confiance un message dangereux na voice benako voice on foka na na téléphone na mususu babinga nga also na bana na TikTok atoto ngani misho lesho mama ngabima msa bukti kari lingaka bangono ngabima msa za DC parce que les basa bolingote bana bona bolingote na oka beto bana bolingote ça bien c'est ça comme faut traiter bon na bana baya le ba comme na c'est même comme que comme ça moi na tête moi ban mais le mo ka pesi décision bi kari na lembi ba benga qui ça peut tourner ça va m'amener ça très important à ça m'amener ça très important et bisanga donc on considère la film été moi bête bandika soka mona okenda kena ça déjà proche boyoki alobi lelo mamsi alembi mamsi alobi baobenga ye atuna azolinga te nazongisi pepe kote ya mamsi boyoka bana na TikTok atoto ngani misho lesho mama ngabi mamsi bukti kari lingaka bangono ngabi mamsi za DC parce que les basa bolingote okay ndo c'est là Fula bakota mukopona. Fula bakota mukopona. Émission lelo ezali émission uniquement émission spéciale pour la poche ya sila. Ya ba yunda nyonso tu oyo baza tout près ya sila. Yunda liboso ya mwasi Karine Mutu. Ba boîte ba vérité. Yuda sabota biso na sali jour à fête. Eh Nzamba lola Nzamba za jista. Bande ko bo vanda po boyoka. Non bo Karine Mutu vanda peza omi yoka po biso moto yoka. Urbana Aminata ko vanda kotote. Ye fo vanda kuna poyoza spécial. Ngada yoka yo. Eh Nzambe. Bomba ngona Nzambe aza a exposaka mutu nyonso to ko ayaka na bosolo te pembeni ya mamsi. Kokota mu comprendre. Comment ça fait mal to yoki ba audio. Ezali soni magazi bozo pesa famille mabota ba. Au moins le lolo di famille mabota. Ya ofele. Bozo finga famille maboma. Yesu Zamba bongo. Yesu amati ta moi c'est que na Belvina sonyo bino bango ale kai mobulu Yesu ale kai mobulu ya ya so bata very bisunge zawa bozo ko sembo ba mboto liaka makambongo no le bino ko liaka mbongo ba to mbogo finga ya sila Bishop. Si la kofonda na banani. You yeah mama. Hey. You mama. Oh you da mutekila mwana sila. Oh you da mutekila mwana sila. You mama. You mama. Ayuda, yeye kutekila mwana sila. Ayuda, yeye kutekila mwana sila. Ayuda, yeye kutekila Naomi. Ayuda, yeye mama. Ayuda, yeye mama. Ayuda, yeye kutekila mwana sila. Elongiamo mbalo ezanga. Innovation révolutionnaire contre la. Vraiment, non mais loka yilo na tournage. Alors si bino ki eloko ezalaki te po ezalaki pe na mutu akolengisa ye pe te ye pa bangi na ye moto te a respecter na ye kaka musala na ye oyo azosala pe kosula na belvi akina ndoka belvi kosala ni pete ata pa kendaki ata bavandaki ata basololaki bisivete mayamba kolinga si elobi kaka te so omoni likambo asila oyo bamona télévision fomoni caméra oyo kofilma nde lobiki yango na olingi sila non kutu nde bongo ozoboma nde parce que là, vous voyez que Naomi Lo, quand ils sont exactement sur la Belgique, est-ce que c'est interdit que sur la Belgique? Vraiment. C'est ça. C'est interdit. Les lots, vous voyez, la première qui a un peu aider Pessi la Bissalo, c'est très important.
boye aider na misala na ina makamu na ebele boka likambu ya babombo baza bana ya sila parce que sila akangaka artiste était tu n'auras jamais sila pekisa Naomi Songolo par jeu pas mototé parce que tout le monde a d'Acosta il joue avec Belvi non il vient aussi à SB il joue est-ce que bino beaucoup mais ça rabat ngabo za kana ba fertilité oyo bato ba comédie bazo sura bazo yoka na botika na soni ba biloko nyoso tu dinga saleni akei so pona bino bokanisa ngo za honneur ndo ko peda da mutu moko eloko da pour remplacer la place wana so ba rôle non mais important pe na SB ana ba rôle pas incarne na pesa la nini esimbaka esenga azala ko perdre ba brebis eza de lo molo kwani ozonga sima ko pensa eloko no moda so créer ngo toki pona osunga sila to linga sila beto linga na amour frère to tika ba sentiment de intérêt mo quelconque ozomona ba dépasse mo ça to boy na mais ba dépasse mo à la con une importance qui ba comme na dégoût na bino en fait boy des artistes autant ba commentaire de ba finga bino ça ba bozo bien c'est mais ba lingi bino te pourquoi ba art na bino ça trop mauvais. Et moi, les autres théâtres, qui est sous parce que tous les communicateurs, beaucoup de distraction ma case. Bon, bino va poser un contrat à SB, journaliste. Bon, il s'habille son nom. Mams, biscuit li bandi boy. Mama tayo moko. Biscuit la autant comme moi. Bon, ça biscuit petit ben. Tourne, toujours, Fita, mon bébé, la conseillère, Gouli, toujours. Hey, mam. Ok. Mais ils ont voyagé, maman. T'es au combien, wa? yango yo olobaka malembe te po ani lelo yango bomoni toye lisusu dio eye nde bomoni titre bomoni miniature ezali ndenge bayuda babimi émission lelo ezali émission uniquement émission spéciale pour na baproche ya sila ya bayuda nyonso tu oyo baza tout près ya sila yuda ya liboso ya mwasi Karine Mutu babwati ba vérité yuda sabota biso na sale jour en fait nzamba lola nzamba za jisa bandeko bovanda po boyoka Karine Mutu vanda peza omiyoka po biso moto yoka urbana aminata povanda kotote ye povanda kuna koyoza spécial ngada yoka yo Nzambe aza a exposaka nyonso toko ayaka na bosolo te pembeni ya Mams Sila. Vraiment ça fait mal toyoki ba audio ezali soni makasi bozo pesa famille mabota ba matos ya okiole. Merci beaucoup na bandeko nyonso to balingaka biso topesi mbote na biso na Merced mama zozo na kati ya Inde topesi mbote paso ozali Mama Fima, mama, mama, yuda mutekila mwana sila. Bango, na mula kanenge bakena kote esta mbonga bibe. Na bibe nde. Sana nzambe tuta. Kama na mbonga bibe. Ya bibe nde. Neno mateka mi na voice. Est-ce que bien ou bien? On peut bien papa na ngai. Merci beaucoup na bato balinganga. Bato basepiakalanga. Ngai pe na sepilanga na bino. Lebo fanda boyo ka gu parce que makambo ngo ebandi. Ko seka muke me to jabe mo rigueur. Très bien. To seki to tie rigueur muke to tuti pe ba bordi. Makambo to lobawa. Et makambo ya STD ele ke pa na biso zuma to la vérité makambo tout les gars pa na biso boko makambo etali na belvité makambo to lobawa etali belvité belvité makambo azana ete to ko mata belvité minatina makambo pona nini
Ah, zaka makamu minachi to ota pa Yoshua. Minachi to ota Karine. Minachi to ota Minda mudena makambu. Suka to te mama fiase mo pa mubandi. Ayo kabangu. Naomi pe to sang se. To sang pe Naomi te pas a tête à fiche. Naomi aza zambe. Naomi aza makira makasi. Naomi bana bangala mabanda bangala bazaka makasi bangala Naomi misi ba vérité bi makila ya Naomi eza makasi ezalaka likamwawa balukaki babebisa reputation ya Naomi yokaya na umakila makasi awa ezalaka likambu Mamãe, likambonoki d'accord. Nossa, eu vou perder bundinho. Sokana. Mamãe, favor se viva. Mobali, repecha, chawe. Tozana ba posta ndoto ya epidemie. Kana ba belewa. Non, na ba kupe tozana ba bela. Posta ndoto ya madame ndoko posta masa ya masanga. Ona ifeka poto ha. Eshofta malili yango ti ezo mataka makase do kota tieko bimiselo kama ya wewe bila kari atongo do tonga bango benga bango tusu ali peka biso te makambo to le beka biso te abenga bafi nyonso tu biso to bato asola peka non mbongo ye teke président président azalaka na rigueur likolo ba membre nyonso parce que avec eloko ebima fo président loba si bokomaki na niveau Karine Mutu abimisa $200 bapesa mutu ya kwa niveau onime mais biso tozali nango mutu ango insiste bapesa kwa $400 po bozwa journée mobimba poni bo mitema est-ce que vous tofande journée mobimba tobande fete erni po mutu wana fete normalement tobande ba 18 oui po mutu wana azwela biso $400 et si ota oyebi ke entourage de tout asile baba journaliste ata yo moko po mitema opoazaki motema mabe koto wana Karine mpe motema mabe bango nyonso tu bato bazali na organisation ya mitema mabe parce que biso sutu to ba journaliste oyebi na dossier Zuma esukisi na motema yoki pasi na motema pourquoi parce que ntango mbongo ekoti na masolo boyebi ke oyo bato asila mpe baa bato balobaka bon topesa bango mpe pari ya evre ya mosala asila mpe asalaki toye na sale tokomi lokola ba absent vraiment tofoyi na sale lokola ba absent koto Karine Mutu alobana Aminata kovanda kuna te voilà spécial vanda koto biso kwa bana mbwa biso mbana biso na fu bana moseka te ngolo moseka bokefanda koto kuna susu oyo bilo musu même besi na tanga kota na sala sepelaki te oui oyimo tie pesa VIP mais ayaki bamona bato mal organisé olobi mal organisé mal organisé pourquoi moto ya mona bato oyo azala bango posa mo amona bino boretie na VIP pourquoi pe VIP moza fermé na ba VIP mais pour eta tie la vie te boni na kufi na kamwe uzoma kosalaki zuma yoko matinga Voilà, tout ça, Moussala, au soleil, pas foutu. À penser, bino, bah, t'habites, à confondre, bino. À confondre, bino. Oui, mais bon, t'as monté, bah, c'est quoi, 400 $, on a se fait, non. Nakamwe, ok, peut ça va tout sous. Maman, réussi, bah, ça, wana. Bah, réussi, ça, wana. Nous, va pas, ça, wana. Tandé, ça, la tinga, nous, c'est le roi, ça, bon, le coup, pas, ça, la wana. Et là, on est zéro, non. Beaucoup de gens attends, moi, mobile moko. Aussi, moi, moko, aussi, moi, mobile moko. Voilà. C'est l'animation. C'est l'animation, Makambo. Vraiment. Biso, to lobaka, to da ba chat, to bête, la ciel, to lobele, la là. To yaki, pour te faire, ça fait goût. Maïté, biso, du colo, à la Nouveau énergicien. C'est les mains, pour les avions, c'est ça qui vous savent. Ma bé. Gouvernement bilinga. Ya, il faut dire la chambre. Gouvernement. Au senti Moussa Mabi. Ma bé, ma quatrième zone. Le lot de l'eau la vérité. Le lot de Salingue Sengo quelque part. Pour moi, là, que non. Président Yoshua biloko abimisi. Il va nous choquer. Parce que président Yoshua a dit ma fille à son clignos. Ok.
badimine ye bazuta mama kati bakoti na makamba buzoba oyo mama kati abatu mama kati musungi munene mama kati abatu okomisa mama kati mutema makasi mama zaki mukebuke osunga poza yoshua posungela nga zuma na bishop ko posungela nga bana wana asko mama ko alata kento lokwa mutema ya bela po bengala ka juma tikana bakoko bien ko batwa comprendre na na kuku mususu pe suba ba ya ba ko moni tozo sunga lebe uni na matobe lebe sarabi na bia bishop tuno bango balobe baba kuku ni na matoyo bakenda ko yebisa baba kuku na matoyo na bango ke posunga bango te bana ba chaîne bazwaka da mbongo kita prisa que non tozaka ba mbongo botu na esi na base ya chaîne YouTube c'est combien YouTube ya ten donc faut ça combien non non yebisa bino que non tala biloko biloko to bango na pasa mutema biloko na yo te pa bandeko tolingani te vraiment tolingani ata mukete si c'est vrai bozali balobela sila comment bokoma na ba division aujourd'hui ceux qui présent Fati a signé ba pour casser à cause d'un mauvais gouvernement très bien donc bien très bien aujourd'hui aussi ceux qui sila azo souffrir na ba makambo nyoso pour la ligne vraiment na tuna ko zuma est-ce que audio pe ba ko montant ouais ça montage de moura sur balakati ba solola yango ntango ya mura ya kabinini nazoba makambo ewuti na ngomba ngomba ngo ezalaka ya butu to ya moi ebo président oyoki question président te abikai mutu anani epai ya sila eloko te olobi eloko te yo leka ya sila olobi nalobi karidi mutu ate eloko te epai ya sila ata mutu ba mutu nyonso bato bopete bapete mona makasi lokwa mokonzi ya bakonzi aza mwana ayebi ko makambo yango motie biso te batourbillon yo tourbillon na mutu mosu okobenga chef te tobenge chef na loyenge zuma nga apa ya sila na chef te ndeka poza yo salongo biso tutu chef azalaka te chef ozalaki ya sila na poza yo nanga azalaki na biso poza yo akei tosenga siko noko bakuku mpe aya na ye kaka aya noko bakendaka noko bakuku loki mpe voice te abi soki bakenda ezaka mpona karine mutu onke lobi toluba na voice onke balobi miloledi mina lie penze onke abi soki yakenda mpona ndeko na biso karine mutu ozoma esika mabe ezozala bishop me koyoka na voice wana ndenge karine mutu azotinda bafinga yango nazokoma wana po bosala conversation ya lisolo concerne mwana moke okola Naomi mwana aza na problème nini na karine vraiment mobali to mwasi bokowelela olobi mobali to mwasi bokowelela po makambo kowelela basi eza na ngambo kuna obanda kotinda mura na esprit nini vraiment bakisongisongi ezalaka don isongisongi eza don isongisongi eza don babangi ya sela nde bazawana nde baza bangoitema na bango eza daya ya likolo na bayebisika lise eza molai makambo ekobima na bakronika na bavoice eza ebele confiance. Très bien. Ya si la paix, ça confesse pas Nzambe. Très bien. Mundaka mundo comme Nzambe te. Très bien. Quand on force te, ma force nature te. Très bien. Quand mundo lingio ta lingio te. Attends force ku to luka ne ku ta kundande yo. Très bien. Ne faut pas forcer les gens à linga biso. O linga bien. O linga peut-être chez ma fou. Jamais midi chez toi. So na ope ma bodo. Na président Yoshua. Basi na mweza nini? Kibombanda yo. Olobi? Kibombanda. Kibombanda. Keshosa. Kibombanda. Kibombanda tonton. Moi je tombe ba koso la papa mate. Très bien. Moi je tombe mon pas de phase na rigueur, moi c'est pas na rigueur. Na rigueur. Soki moi ça comme na rigueur ba moi na mobile. C'est qu'il y a un soubassement. Très bien. Vous allez chez moi lobby. Makambo to le bato créer mutu CGT. OK. Bisonio so totaki na live yango pour monde ba kat na ba page. Oyoki makampoza yo sa lobby yango biso to sa interprétation. Très bien. Pour ça lobby Karine mutu ba ndeko linga ye.
c'est chaud ça. Na bandelo bangwa. Banderango. Olobi. Président Chabi Karine Mouta bandeko linga ye. Oh. Qui na yanga ko Makambu. Oh, c'est chaud ça. C'est plus chaud. C'est choquant. Hein? Très bien. Boyaki memena yasi na pona musato pona bilingani. Bolingo. Omoni président na bino Yoshua wana musane ka yango wana. Epa nanga kutu ayaka draganga. Yakanisa ki lokola ngana za mwasi ya mundele. Donc, on veut dire que toute mwasi ya mundele, il faut bimana congolais. Lokola ya bimaka na mama kati kanika soki kaniki na Ottawa. Donc basi nyonso baza basi bala mindele ya mikolo ba responsable lokwa mobali nanga président kosala ngaka ka makambo. Heureusement nga na yaki kolobela ngo avant. Soki na lobela ki ngo avant te. Mbe abetela déjà Mida, abetela déjà Sila, abetela déjà Eseli solo. Parce que nga moko na yebaki nani nga na bando sola ne tout le temps. Président kosaka tano ndenga longoli makambo na bango abolingo na bango ya mama kati na ye. Aya beteli bino. Abete ba yagola, abeteli ba tendresse dibinga. Ye basi balinga keka. Ye azana nzoto ya mobali ye. Ye nzoto neza aka ya bana basiti. Ye nzoto neza aka ya bana basiti. Botika la bato ba fanda na bango pardon. Botika bato président za luto lokuta Yoshua za na lokuta moko impossible. Yoshua mona ngambala moko na matanga baleka mbaji. Yoshua to bandi ko finga neno biko ta kuna mona ki na mona ki na santa ki ate loko te. Yoshua yo kasi ko santé nini pananga. Nga mwasi abutu yo ko santé nini. Kane longi nga na zo mono ka ndingo lataka ba pantalon kangi masoro nyonso ezo beta pala. Yo ko zwa nini pananga. Nga na zaki ata na tina note. Est-ce que nga penya na bato nyonso baza na Montréal na lingi bango te no kelinga kaka yo na mona ko kalo kwa mwasi muninga eti na poto akomi na Canada bo yambi epa na bino asibeli yo mwasi abotoli yo mama abana na yo wana oloba te yo moko nde muto betela ngango lisolo na baka na ebisa ko ki na kosaka te yo ka basi nde balingaka yo za na eloko nino basi ba olingo yo fandaka na sima epa ensima mama kati yo za na eloko ni basi ba olingo Bote te mukusika lokwa bato bandundu nyonso. Oye pembe na silo eko tia désordre semer désordre moko impossible. Yo kasa ki ofanda na libela. Yo lobaki ofunda nga wate ngana pesa sila mukanda ti lelo. To seta ba deza yango to okende ti. Ntoki.